Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows de Nar TV. Tu es tout sur la Nabino le sus ensemble. Kakane te sur la Nabino. Nazana li solo moko ya pasi mingi, li solo o na ebike ko choqué o nandako. Nga personnellement ipesinga mawa makasi. Nazana li solo moko mama na biso abenga na des shows de Nar TV. Mama lobi des shows na landio ya trop kaka ndingo lobi to pesa yo masolo. O e komelio e komela ba misusu te. Yango mama lobi des shows Zoa yanga beta yango lisolo na chaîne na yo pesa nango conseil bandeko ba tirer leçon toloba amikonyo so masolo to betaka exception ezali eza batunyo sauté tant to betaka lisolo oyo moni eza bien pona vie na yo zoa o eza mabesala nini boaka cha côté ça dit masolo nyoso to betaka yaya o ya bien pona yo zoa o moni eza nango na tina te o chena pembe Masolo est belé, toujours lanisa masolo chaque jour. Le plus important na kolinga soko tanga mba liboso s'abonner, chaque cloche de notification ngonga no il faut na des traces de vibration likolo ngonga. Ba desina ngonga mona pemben, toucher ngonga wana et peso des options toutes est personnalisées, acceptées par toutes. Au monde etelio des traces ya vibration likolo. Même soko landara de show ngonga no so na des traces likolo te. Yayo bandota la ba émission to tchele lo yo tali après une semaine. C'est-à-dire moi yo rattraper ba émission aux alaté. C'est-à-dire na yo landa rapé des shows à la main, vérifier ngonga na yo, eza na des traces ne bazo expliquer wana. Voilà, eza bon voilà. Des signes wana moi ba ocha likolo ngonga. Yango nde YouTube, yango nde masolo ngonga, nde masolo sans yango o bandota la ba émission na retard. Donc voilà, to beta lisolo alelo. Maman na biso abenga mama lobi des shows Naza problème eko elinga na vie ekozala bien beta lisolo pesa nango conseil ya malamu yango na lobi zwa ya mabe bwaka batu nyonso baza ndenge moko te na vie mutu na mutana na ndenge na ye ba couple nyonso eza ndenge moko te couple na couple eza na makambu nango mais to betaka masolo pona nini boki komona ke ba mipepe ya mabe ya ba genre o to beta na masolo elinge ya ko toucher na couple na bino Bossa l'effort ya ko éviter yango po diable ya ko détruire ma botate. Voilà pourquoi tout ça ba émission. Tout ça lango te pour les sentiments ou pour indexer les gens. To indexer mutute, tout ça lango yaya oyo yoki sala effort. Et kota na vie na yote, et kota na couple na binote, et kota na libota na binote, et kota na vie na yote jeune fille, jeune frère. Voilà pourquoi tout ça ba émission. Tout ça la lisolo maman eza passe. Maman lobi des shows nazala qui jeune fille, na koma qui jeune maman, Léon a commis mère de 55 ans d'âge. Émission des shows de Nar TV ya ba responsable. Ba responsable ende balanda. Natala statistique nanga ya YouTube. À partir ya 45 à 60 ans, baza ebele na ba âge nyonso balanda. Yona loba ke émission ya ba responsable. YouTube a pesa biso façon ya koyeba banani na banani balanda ko. Plus bato ba balandanga et belé baza bato ba 45 à 65 des responsables voilà et puis na simanango to zui 25 ans 35 ans donc ba jeune bazé belé mais ya kolekeza ba kolo après ba jeune to betana li solo maman na biso alobi des shows to lingana ina mobile nanga na Afrique mobile nanga tant to lingani mobile azalaki mobile moko alingi basi trop Suka na ndumba ya mobile. Mais bolingo kwiti yaya ezala biso mibale. Ezala bino basi. Tant to linganaka. Biso tout ozaka ba aveugle d'amour. Amour et aveugle biso toujours. To kendaka bolingo kwiti. Mais il y a de certaines personnes ata banda kindengwana mais na kati ya bolingo tanga ko s'engager na mwasi a ko changer comportement. Mais ça n'a pas moussous, ata s'engager na moi si même comportement, ok na même na âge à l'icolo, ok na même na ndako libal. Voilà pourquoi ba dégâts zo kota na kati ya ba foyer.
To qu'est-ce qu'on a lisolo maman directement tout sola ina maman ebele menga na obetelo bref essentiel. Balinga ina mobali na Afrique, mobali kindumba epai. Maman lobi des shows toye koyoka na mobali toya en fait pour programme ya poto ye koya po maman aya na poto. Moi sinda ya ki liboso. Abengi mobali na ye ayepsi mobali carrément nga na okende poto. Soki na komi kuna na koluka pe na bengisa yo. Na vertige wana mobali ayeko tubela. Lokwa ayoka ki mwasi okende poto. Mobali ayeko tubela no omoni oza mwasi na nga tolingani vraiment ba erreur nyonso na sala limbisa omoni basi mususu banda koya ba fille wana nde na ndo ya na baona ndako. Bazalaki basi na nga. A expliquer mama ndenge mama ebi basi ni abando ya na baona ndako akosaka mwasi. Metango yoki mwasi okende poto ayebisi mwasi ni au moins vérité limbisa. Toza na bolingo ba erreur wana ezalaki boyena boye. Bref, maman lobi des choses na voyage ki na yaki pe na zemi. Maman yaki na zemi ya mobali. Maman yeko kita na Hollande. Maman yeko koma na Hollande aboti mwana. Kaka ndenge ezalaka maman lobi des choses na souffrir na Hollande. Mwana nga na okendo latsa biloko ya resto d'Iker. Bobenga ngoni resto d'Iker to ke na ondengo wana. Ba biloko ya ba occasion na ebité na Hollande soki eza resto d'Iker. Na utiliser resto d'Iker pour même histoire yekende ti na France. Na France toza na resto d'Iker. C'est-à-dire na Hollande azolata mwana biloko kaka ya ba occasion. Ya on a bengi resto d'Iker pour ça facile. Na bande kwa France ba ko comprendre ba mo bien. So oza libanda to ke na biloko ya occasion. Biloko ya tombola en fait to ke na bongo. Maman lobi des choses naza na Hollande na boti mwana. Nazolata mwana nga biloko ya tombola mais na poto. Et ya réalité za na poto pe ya blague te. Nazolata mwana biloko ya tombola. Pona kosala l'économie mobali ya longwa na Afrique alandanga na Hollande. Maman lobi des choses elamba malonga tenga na olata mafuta malonga te. Nazolata bilamba ya occasion na souci na bengisa mobali na tikaki na Afrique mobali aya. Maman lobi des choses nyonso wana nini bolingo kwiti vertige na yebaki na leloko te mais landa oyeba ndenge nini ke kosukela po lelo mama ke ndokoma koka na vie. Mama komi vadio sur chaise roulante. Bref, maman sali ba économie abengisi mobali aye na Hollande. Mobali tango akomi na Hollande tokos. Mobali asepeli akomi na poto. Mais chose grave. Maman lobi des choses mobali nanga tango aye na Hollande démarche na ye liboso azayi na ona mutu. Abanda ko luka kima mwasi. A se débarrasser na mwasi na ye akima a changer pays. Aye ko proposer mwasi na ye ke non nga na lingna ke na France. Na ki eluka musala, soki na ju musala, et bon on a robengisa yo yasima. Maman abi des choses, na permetta qui était. Du fait que bolingo kwiti, na ce que jamais au de France yo moko po ya robengisa nga mieux to kende biso nyonso. Bref, bakumbani France vie à 115. 115 maman azobenga 115 mobile pas azobenga 115 bazola na ba 115. Chose grave. Maman lobi des choses quand tu as là na ba 115 nga kenda olala côté abasi ya kenda olala pe côté mususu côté ya kenda akula na bisika batinda batu bakelala bandi kwa France bayebi kuna basi nde basi mobali kaka molimo ya kindumba et ko sala le plus important ba ko pesa bango ndako après les 115 ndako bazwa ki ezaka approche na esika bande ko tinda bango na ba 115 wana ndako pe ko monana ba ko vanda ensemble bazo vivre ensemble. Na kati ya ko vivre, mobali déjà ndinga banda kula na ba 115 asala camaraderie na bandumba mususu. Sola na maman mulai na obetelo bref o est essentiel. Maman lobi des choses ndenge mobali azoka ki camaraderie na bandumba nga na ndo yebati. Na kenda musala. Bato ba mona ka ina sima ba mona kendinga atambola na basi tout consort. Et ko sala maman salaka maman bi des choses na ndeko sa mo ba déplacement na ba ville mususu. Koke somba biloko ainsi de suite wana ba ane zo continue kokende maman voyage à kenda Kinshasa azonga également mobali pe akomaki na programme ba kende Kinshasa po ba ke somba ndako maman lobi des choses mbongo nyonso na banda ko sala tozo sangisa na mobali ne to vanda na mobali to bomba mboko na projet to kende tonga ndako na Kinshasa chose grave mobali azui makangu na emoko libanda alingana na congolaise mususu makangu azui congolaise wana makangu na ye ayebisi yebwe na omemona ndako nanga yebisa mwasi nanga keno ndenge boluka bosala ba programme na bino ke Kinshasa ko tonga ndako bosala dossier ya femme seule c'est-à-dire
Bon ça la divorce. Yona mobali bo divorcer. Borozwa mbongo na sima nango na bazi makambo bande kwa France bayebi. Bato basala biloko yaya bazwa ba inconvénient ebele. Mabale ebele basala ki juste comment obenga basala ki mise en scène mais comment réalité mabale kufa. Likola kuwela bambongo ki femme seule, likola kotinda mwasi akoma femme seule pour bénéficier mbongo. Bato ebele comment dirais-je mibale ebele ba utiliser basi na bango na banzela ona mena suka bazwa échec. Landa lisolo ya mamoyo. Mobali azui makangu libanda ayena makangu na ndako. Makangu apesi mama na biso conseil ya bi wana mwasi na ye ma epsi yaka na ndako nanga ka nda mesana kokota basi depuis Kinshasa. Ba mibali wa ba escroc bazali ba memara basi tina ndako mwasi na epe aza oye ba pete ba oyelo mbanda na ndako. Baza ebele ba escroc boy. Ebele ba mama boyebi makamu na oloba. Amemi makangu na ndako. Makango apesi mama na biso conseil loko abino boza na projet okendo tonga na Kinshasa bosa la système ya ki femme comment dirais-je pas ya ki femme seule mais bosa la divorce moi sino ya kokoma femme seule c'est ça apesi bango idée nzoka idée makango wana ye kopesa mama na biso kolo lisolo mobali na enda yebisa ki makango libanda yako yebisa mwasi na nga bongo to sa ne dossier wana po ya koma femme seule to banda ko débrouiller mbongo wana bando fute to sa nango ba affaire bref makango ya yebisi mama na biso mama abi de show ngape na yeba ite na mona ki yango normal mobali alobi to kosa eza makambo ya kokosa yango ya landa makambo ya kokosa na banzi na sina beta pe lisolo mo ya bablo wa boy makambo ya kokosa mise en scène et kokoma réalité na suka yo kozala perdante bref basali dossier ya divorce na mobali mama lobi de show tokoti procès ya divorce procédure à divorce et qui est na l'état procédure ou melipete qui rapide ba pesi bango mukanda ya divorce bakabwani mama lobi de show mobali to sali divorce mukanda divorce ebimi mais mobali azo sepela mama bi mais comment mobali to sali loko eza ya G mais mukanda ebimi ya divorce yo zo sepela penda donc na ndenge moko ndie penda geza besoin oyo za ki nango posa mama bi de show na comprendre gite na mona e mobali na nga louche. Comment mobali o sepela to bi eza mise en scène eza film to zo sala poto gagner mbongo to kendo tonga na Kinshasa mais ba séparer biso divorce ya lokuta au lieu to vanda ka na ndenge akuze eza na bilo ya lokuta mobali azo bina mukanda divorce ebimi bref divorce ebimi ba séparer bango chose grave mama lobi de choses ndenge ba séparer biso bongo ngana kezwa ndako mobali siko akomi ko ya ko vanda na ndako nanga na ndenge akuze na ndenga système aye ko vanda na ndako ya mwasi c'est-à-dire mobali a sepeli a désengagé en tout yo lia kende kozwa pe ndako azwi ndako te omoni siko charge côté ezongi charge ezongi pa mwasi mwasi asengi ndako mobali akomi ko ya kokota na kuzu no avandaka na kuzu ba vivra na mama na kuzu bref mobali yako kende Kinshasa kande ba osangisa bambongo basalaki likelemba bakotaki likelemba kande bayokanaki tolia likelemba mutasuka et puis tolé na débit tolia lokwa a demi-tout mbongo wana kangisa na bambongo to bomba ok na Kinshasa otonga na ndako ndenge ba osolola baye kolia mbongo likelemba mobali yake a baby sikuna na likelemba akosi mama na biso tata likelemba pesi mbongo mazang 600 euros alors na lingi su te to continue likelemba or asalaki bongo pourquoi ndenge ba olia 10 000 wana 10 000 euros na bambongo basangisa ki akangisi ndenge oke Kinshasa aketi sanda kwa na tango ozonga mambo likelemba bu pia alingi sute ba continuer likelemba po ya ebike ndenga okende Kinshasa tango ozonga fo ba bebana na mwasi po ya mela lupango tango o mela lupango mambo likelemba zate yango a bebisi na tata likelemba ndenge ba lewana bango na likelemba bu pia likelemba suki wana ake Kinshasa ndenga kenda Kinshasa ko ke etonga ndako wi ndako etongami alingaka déjà mwasi na Kinshasa azwaka déjà mwasi mususu bref azongi na poto mama lobi de show mobali atikelanga charge na futaka ndako na futaka ba courant makambutu ya lingaka musala te lokola koma yeko sa pe déjà ba voyage na Kinshasa musala na part na ye abandaki ko linga ngote azala libre pour ça la ba voyage oui c'est normal mais tout le monde a peu batu mususu atake nda Kinshasa soka ya asali mois 2 mois 4 mois 6 mois ake Kinshasa mais mobali na ya lingi musala te mama simba touche ya ki femme seule basala divorce na kata divorce yo komi koboko la mobile
azoboko la mobali na ndako mobali akotela ye na ndako avandaka wana mama asimba touche ya kofuta ndako makambo nyonso ba charge eleki na bana babotaki mama souffrance mama lobi des choses na vandi na poto me bana nga balataka bilamba nani o na bengi comment bobenga ngo resto du cœur bana bazo vivre na resto du cœur nde komi kolesa bana na ndako mama lourde charge mama okoka suste mama bi des choses bana nga baoboko na poto resto du cœur nde zolesa bana bazolata biloko ya resto du cœur bazolia na resto du cœur bazosomba babilamba na bino ba occasion o ya ba Emmaüs biloko asoni yaya biloko asoni pona nini papa alingi charge akosala te alingi charge ya mwasi te alingi charge ya bana te asalisi mwasi divorce yake profiter na sima divorce yango na yebisi yo ndeko mwasi il faut bokeba na bilo mususu toluka ba vie moko facile ya koluka ko gagner na sima ba intérêt ba biloko ba mindele ya eza ba moyen moko diabolique eza ba mbongo mo ezo kabola biso makasi na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre na camarade musu na yebi aza na Paris camarade wana salaki même dossier na mwasi na ya ba biloko ba femme selo tala camarade ya komiao akomi tige lokola nzombo oyebi nzombo ndenga akomaka tango batumbi nzombo en fait mungusu akomi noir akauki lokola mungusu akauki mais pona nini basalaki système ya kifemme sel na mwasi na ye po aya kokota na ndako ya ye moko mwasi azolingo fungola fena ni porte te mobali azoya na ba camarade mwasi azotelemisa mobali libanda na ba camarade alobi bokokota wate ngana na ba visiteur na ngana ndako idiotie ya idiotie pourquoi koluka ba vie moko comment dirais-je facile or ya ba vie facile te eza ba vie moko ezo détruire ba foyer ezo détruire ba couple ezo détruire ba mariage yango tolo batant to sa ba émission ya zwa ya bien soki bino bozala na idée bosala ba biloko ya ba dossier ba femme seule non c'est pas bien papa bovanda na maman kolinga te mobali apeso idée ya kosala dossier ya femme seule non yaya bomona avantage nango lelo désavantage ekoya lobi bokokabwana désavantage ekoya libale kokufa kolinga dossier ya femme seule te yaya na muke o bozozwa bokabola mwasi na mobali na bana na bino bolia c'est important Bible lobi contactez-vous de ce que vous avez mais biso tolingi ko contacter na o biso toza na ngoti contacte-toi de ce que tu as biso tolingi bongo te biso tolingi ka kozwa ya mbala moko via concurrence na poto yango pezo détruire biso yango toloba tant tosa ba émission ya bien ya zwa ya mabebwaka kasi lo toloba soki ozaka na ida kosala biloko olanda oyoka kosala ngote papa kosala te mama kosala te bozwa idée ya boyete nakangi parenthèse tozonga na sujet mama lobi des choses toyo kosala na biloko wana ake Kinshasa alinga mwasi musuku na zongi bref mama azo souffrir na bana bazo vivre na resto du cœur oyebi resto du cœur bata France bayebi tantôt yo koto zana des choses balanda nga na 5 continents tantôt yo koyeba te resto du cœur ezani resto du cœur eza ba association ya bateau honnête par exemple bateau honnête bazo souffrir ba famille ba ko vivre été tika to expliquer bandeko msu ba na Afrique ba quelque part ba koyebelo na olobate resto du cœur eza ba association ezo aider ba famille eza vraiment na capacité à vivre été donc bozo vivre na moi misère na souffrance nde ba kenda bozo bon ce n'est pas tout le monde hein parce que bato msu bazo na banque bazo resto du cœur na marque mo kara complémentaire na yebi mais resto du cœur eza vraiment pour na ba famille ou ezo souffrir voilà mais ce n'est pas bato nyonso ba kenda resto du cœur ba souffrir non faut te ba koloba bon distinction il faut ça na makamtolo ba non c'est ça mais au moins maman abandé au kende resto du cœur souffrance mobile atiki la charge chose grave maman lobi des choses ndenge to vanda ane na ndako kaka ndenge to longa na foyer wana kote to za na ba 115 atika la kolinga madame wa salela biso ba démarche po bazwa ndako esika ba ko vanda na mo esika vandi na mobile yake kolinga madame wana kuna na foyer madame wana koma makangu na ye c'est-à-dire alingi makangu directrice ya foyer wana akomi makangu wa mobile na ye kote ba utaka ya liboso akoma obima na mobile ne
Nzoka mama yeba ate mobali asa bomba bilamba na ye nyonso akimisa. Azwa déjà chambre na ba foyer ba jeune travailleur avant de akuna a vivre na directrice ya foyer wana. Et ça li mawa passe na son. Maman na biso ayeko comprendre loko wana ayeko tuna mobali. Et ça li ba e compréhension ba ayeko discuter ba swana maman ayeko kwea malade. Maman ayeko kwea na choc ya koyeba ke mobali ne ase akota libala na foyer. Ovanda ana mobali nzoka mobali ase azwa mwasi mususu. Mobali ayela o makangu na ndako yeba te. Kuna na foyer bazalaka ava bazwa ndako kwa ya kovanda na mobali ne. Mobali alingani na directrice. Directrice apesa mobali na ye chambre na foyer. Mobali akoma ko vivre kuna na directrice. Mama akbandi ko swana na basi wana nyonso ko swanisa basi wana nyonso. Na se ya choc ya ko swana na bambanda. Mama eko tombe malade, mama ake na hôpital. Mama na hôpital azu problème ya makolo. Makolo na ye etiki ko sala mama akomi na chaise roulante. Mama lobi de show nazalaka mwasi lokola basi nyonso. Mais lelo na otambo na chaise roulante. Choc d'amour. Yaya tolobaka eloko eleki tika ezate. Soki esimbi te séparez-vous. Pour lelo maman komi na chaise roulante vie baby. Mobali a continuer kindumba. Nani a échoué yo. Maman komi na chaise roulante pour nani maman ndimaki basala dossier. Il y a séparation, il y a divorce. Yo benga ki en mise en scène mais comme réalité perdante nani. Yo moko maman. C'est ça. Côté tozangwana. Yango tolobi yaya toti ka ba vie facile. Mobali a tinda yo ke doza la femme seule pour mobali a bénéficier na simano. Ou bien yo websa mobali no ke oui papa to sala ki femme seule pour to kozala bien yo pe mobali ondimi lobi échec ekoya orozanga mwasi. Mwasi na yo akokima yo pona buzoba o yo moko ondimaki. C'est ça, c'est vice versa. Pas ba papa kondima proposition ya mwasi ta yebisa yo comme femme seule. Oro comme c'est femme seule porte wana po kota et comme un problème hein? Et comme un problème mutu mususu wana kati. C'est ça yaya. Rien que la vérité des choses de Nar TV, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Olingna koso ponani. C'est ça la vérité yaya. Kondima blom soute ba proposition basi ba yela rabiso na banda. Kondima ngote. To vivre na muke toza na ngo ya onka ande bana ba kokola. Tokola na ba Kongo ba mama na biso ba kolisa biso na ya mingi te ya muke. Ba tout linka vie ya lelo bongi, c'est ça le problème. Mobali yo mo ozo tinda mwasi akendo koma femme seule. Mwasi yo mo ozo proposer mobali toka bola dossier po yo bando zwa mbonga pe na zwa mbonga. Mais lobi na bino boko kabwana ya solo. Pour nani lo koso ya mbongo, a vouloir beaucoup gagner, on risque de perdre les tout. C'est ça. Maman a dit des choses lelo na chaise roulante. Na koma coca, maman koma vadio. Maman koma handicapé. Vie et beba. Pour nani choc d'amour. Choc wane uti pour nani temps ba sala ki divorce. Divorce c'est qui a mise en scène. C'est qui a le kuta pour bo gagner mbongo à l'état. Mais tala côté boke sukela. Lelo maman de azu échec. Yango maman lobi des choses bêta. Pesa nango conseil. Des choses mambozo lo beza ya solo. Pesa nango conseil. Nga esi ekomelinga. Mais ba o basali yango te basala te. Ba yoka conséquence o nga na zui. Lelo pona ya kokoma koka. Na uti na Congo na yaka mubimba. Na mako na nga mibale. Na zaka jeune fille. Na zaki jeune maman. Na zaki fier lokola mwasi nyonso. Lelo na vandi na chaise roulante. Vie et beba. Koka mwela. Maman abi des choses beta yango ka ndo zoloba o ekomeli ekomela ba misusu yango toloba. Tant to beta lisolo ya bien ça nini zwa, ya mabe ça nini boaka. Mais na kati ya luka o tirer les sons. Keba na ba ida boye na kati ya couple. Keba na ba ida boye pa mwasi na yo. Eko servir bino ne eloko te. Échec eza liboso. Et sengo nango eza muke courte joie. Bo sepelaka na 1 mois, 2 mois, 1 année, 3 ans. Lobi kuna mwangana. Pona nini ko luka ebele vie facile. Bate ebele babungisi basi na bango na makambo. Basi ebele babungisi mibali na bango na makambo. C'est vrai yaya. Na banzo eza deuxième misolo na ya ko beta ya bablo moya boy na oyeba. Toke na oshite. Maman lobi des choses tant on a commis na chaise roulante. Mobali ya ko mona ke mwasi na nga lokwa commis na chaise roulante. Azongeli su mwasi mama bi des choses na ndima ki azongi. Bazongi su na ndako babandi ko vivre. Mais mobali ya chanzaki te. Mobali ba problème toujours marambwa basi problème toujours marambwa basi bref na suka na maman mona ki tine eza lisusu te asa nini abengani mobali akenda na minute maman atikala ye moko
Et là, on dit maman linga loba. Maman lobi des choses, na koma na problème ya chaise roulante, na tika langa moko. Tango azongi saki mobile ya na ndako. Mobile alinga banda ko coloniser lokwa mama akomi na evadio, ako ka suko tambola te. Ya linga zwa carte ya mama, abanda ko saka na mbongo makamnyo se koma na maboko na lokwa mama tambola ka susciter. Escroquerie na escroquerie, maman atali amoni que non ça sert à rien. Ngana kanisa ki ozongi po ya ko bikisa nga po na komi na makolo ya kobeba. Nzoka zonga ki kaka intérêt. Le rôle la maman zara déjà azozwa mwa bambongo na ende ba continuer à kofuta ye musala kaka. Alia kambongo wa mama ba kindumba oya ye mbongo emona na raté la même chose et chose grave maman lobi niveau mobile wana azolia fufu roboya. Azolia fufu ebele. Mobile azolia fufu trop et puis bataboue ba yok ça basi passe ko lia pepai. Adama fufu na tembe. Maman telle habite des choses na ko mona ke nyonso yo. Na koma ke handicapé, mais na moni cette fois-ci azo yande po achever ngana kundama. Maman sa nini? Ache libanda histoire abu. Pia. Voilà autre nga to lo ba pona maman na biso yango wana. Ya tirer les sons na 4. Tirer les sons to soleil na mama ebele na betelio bref. Tirer les sons na 4. Nini eki kozala bien pona yo ozui. Nini ekozala mabe pona yo boaka. Toza wana. Yango to lobi benga des choses de na TV na ba sujet bien. Numéro nanga ngwana ezo circuler na WhatsApp. 5 continents. Gravé en cas na WhatsApp sur 5 continents. Kwenyo sa mokiloza. Benganga na WhatsApp ozwanga. Pesa biso sujet ya bien, toujours le bela nyonso. Toujours le bela ba avantage, toujours le bela ba désavantage, toujours le bela tout. Ba témoignage vrai. Ba histoire nyonso de choix pesa rabino eza vrai. Jamais nga na koya na créer leur histoire pour na yebisa yo te. Papa mso benga bi de show mais yo défendre aka basi. Bon, ce que le roi li solo maman mutapesi. Ngana ba olana bi papa mutapesi. C'est-à-dire ba maman de baza ba victime ya ba problème oyo. Yango zo mona masolo zo landa mingi ya ba maman. Mibale ba benga anga mais moins. Plus ce sont des mamans, c'est-à-dire les mamans sont des victimes. Jamais ngana ko zo li solo maman denga apesi nga na baloli yango ekomi ya ba papa. So eza li solo ba maman na ko beta li solo ba maman. Voilà. C'est-à-dire, nga na créa ma solo te, nga ba pesa ranga, yo pesa nde li solo, des choix bêta. Voilà ndenge tozo sala yango wana, des choix muta créa ma solo te, donc, faut to comprenaka. Ce qui to beta li solo, to beti ndenge muta pesi li solo. Yo pesa kaka conseil na kat, ce qui opposa na li solo, bengi des choix pesi eko sala bien, to lo belango o ekomeli ekomela ba misuste. Le plus important, na lo ba ango chaque jour, partager ba émission à boy. Ba responsable ba na besoin ba conseil ya boya. Internet a lelo za lokolo ya lobité to ando mona o bazo bunda, azo finga biloko ya mama muninga, o azo finga ya papa muninga, ba chubani bambeli bakenda wapi. Histoire ici là, batu ba na besoin rando te. Batu ba na besoin la kisa biso nini ya na kati ya kaboshi na yo. Ya ata ko beta lisolo bo faut za na mémoire, ça demande la tête. Ça demande la tête que cela na mutu 30 minutes, 1 heure du temps, ça la résumé pour ya ko ça na ngona ni émission. C'est pas facile. Ça demande la tête. Ya on moni ba mingi ba yeka finga parce que la tête ne fonctionne pas. A préférer finga. Siko ma finga pe na YouTube ici là. Ma finga abu pia to mona bon banda ko bunda. Chaque jour bitumba na YouTube. YouTube pas tche ba instruction, tcheka bitumba ba kangi compte. Histoire ici là. Les loba tu ba na besoin ya conseil, le temps est mauvais. To komi na moment batu ba na besoin ba yebe longi nzambe. Batu ba na besoin ba yoka conseil. Ou ça déjà une partie à prédication au biso tout ça là. C'est la prédication. C'est une partie de la Bible. Ça y est. Ya on to senga ka partager, pesa ba couple mususu batala, pesa camarade atala, pesa papa mususu atala, o longola bango na mabunga. Ba erreur aboye longwa na kati ba couple et longwa na ba famille. C'est très important. Ya to partager aka bêtise te. C'est to cheka bloko bêtise na chaîne. Au moins na ngweza na ba vie ebele. Mais c'est to lobeli vie. Oyo ko longola batu na ba erreur, oyo ko kota na vie a muntu. Wana to partager raté. Mais sauf que ba o balandara des choses ba partageaka. Merci quand même partager pesa bandeko na WhatsApp, Imo, Tango, Facebook, Messenger, partager bisiko lingue ko sala ben n'oubliez pas, aimez commenter votre émission. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché ba émission ezakoya. Ciao.